Capage TV. Capage TV. Azam mutu otu zarana ye pito lobaka. Tuzo zela bima bongo to fansa ele suto lobana ye. Au moins on a mboka na biso ba faut tala mboka to vivre. Comprends? Donc on linga on lobelo mo metala na on linga lo ba me retour na ngezon anenya. Faut attends on a raison. Au moins na maya umeli. Si. Moi na maya da père de la famille. Vous comprenez? Ana moi si ana famille ba tela kai. Kobomba déjà 5 jours 6 jours on a parqué et qui a bien été donc fait katolé là toleli aux alités ya kanda pour na F victime té aux alités ya kanda pour na podium wana té ya vous comprenez soko kenda ina oté ne o nyoso ngeli kana oté maza bateau na nzela na bango ba pesi batu guya té ya té fini sincère na so noela madinga na lo bana na noela pour nene ya na yo excusez nene na yo beka lilo na mama kita oyo ya réseaux sociaux déjà comment na noela madinga za muta maele vous comprendre pour na ngai fallait pas koya na réseaux sociaux là ba banda ki projet wana be makamna na bango wana biso dala kité puis ba ta réseaux sociaux ba dala kité bon les lots batinyo na cacho au kufate cacho bo matin mais Luka osala nini o futa nyonga mutu pour noela madinga pas so baté zo comprendre les outils mais mon réseaux sociaux peut-être peut que umeli Brifi abondi na Cardozo bas mama na soni ezabes to ndeni na mona ko na mona ko batindele ngango so da base na regretter makasi so venir base na regretter makasi ce qu'on pose à Brifi faut pas que ça baisse l'écolo. C'est bien la base, ma bé. Mais c'est peut-être solo en tout cas, beaucoup n'ont pas ma bé. Pourquoi tu as le beau calculer place ni modo c'est la mam nabino. Et surtout, nami soit Nicolo ba mamilo. Ba mama milo, ta ba droit ma milo. Bazala nzinganzi. Wana ba peksa bango, ba li ko yo kate. Histoire Fabregas na Ken Piana, buzoba makasi. Salité. Ken Piana. Salité. Ken Piana beta karaté. Ah. Avez-vous besoin d'une entreprise générale du bâtiment pour vos projets de construction ou de rénovation? L'entreprise Luku Beni Daniel Service Construit SRL du jeune entrepreneur Daniel Chidibi est là pour répondre convenablement à toutes vos attentes. Elle est spécialisée dans la construction des maisons individuelles, des bâtiments collectifs, industriels et publics. Luku Beni Daniel Service Construit SRL, c'est aussi plusieurs autres services, notamment l'étude et la réalisation des projets de construction, la maçonnerie, le bétonnage, la finition, le plafonnage, le carrelage, la charpente métallique et en bois, l'aménagement de l'intérieur et de l'extérieur, la décoration intérieure, la vente et achat des terrains, appartements et matériel de construction. Luku Beni Daniel Service Construit SRL met également à votre disposition un service de formation en DAO, dessin assisté par ordinateur et autres. Installé à Kinshasa, au sein de l'immeuble Beautour, local 33, commune de Lagombe. Écrivez-nous à l'adresse email danielchidibi@gmail.com ou appelez-nous au +243 85 12 52 330. Luku Beni Daniel Service Construit SRL, une nouvelle génération des professionnels du bâtiment à votre écoute. Bana Kinshasa, bana RDC, le lot de sa date officielle. Il y a début à développer. Vous voyez très bien, Bissot Toza, agence et les salles. Cyber Café Autopé Saka, information après. Donc, le lot de sa date officielle, il y a développé. Il y a développé au Banda le 6 octobre et aussi là, le 9 novembre. Contrairement à tout le monde, la télévision, qui n'importe quoi, il y a les 2, les 1er, les 3 octobre, c'est faux et archi faux. Vous comprenez que la seule personne qui a mieux placé à couper cette information, qui a mieux placé à couper ça, développer, c'est M. Eric que je suis. Et puis, Jean Eric Travena,
basibe café reki on le to pesi date officielle oyo ba fongoli masolo ya développer donc développer zo banda le 6 octobre et aussi là le 9 novembre to bengi bino surtout bato baseno ba passeport to baki déjà toujours continuer ko faire ba passeport o yebi ki bo sele passeport pa na biso jusque là non bojo ba passeport na binoté na lobaki yango très bien beaucoup le ka ko beta développer o ka na $5 to zo passeport no to beta le développer le temps aussi ça rappose au passeport et puis muto na on sali passeport donc ça possible yaka mbangu ko sala passeport bien que to kati passeport ya nyongo momentanément to continuer yango na sima ya développer mais tout ça va passeport en urgence bengi bino nyonso boya mbangu bato pe déjà boza passeport boya déjà ko s'enregistrer boya déjà ko beta développer eza l'unique chance oyo ba américain ba pesa ka bato ko ba s'immigré alors to baki biso to beta ka développer na $5 mutako sa binoté to za kana $10 ti banda to beta ka na $5 la prise en charge ya ngonde eza créativité to sala ti lelo continue ka gagner za na possibilité te to ko sunga yo to za la famille aux la célibataire toujours ça la prise en charge on a tout bien bino et ça possible même à ta papa aux un passeport au niveau au bêta na famille et puis ça possible aussi sur maman cause quand on a passeport au niveau au bêta yo moko déclarer famille na donc ça possible na ba question ba bazo poser bicho pour plus de détails au kota na ni on a bicho au comédie bicho autopé ça yo ba détails wana donc date officielle il y a développé et ça les premiers T ça les DT les 3T mais ça les 6 octobre et aussi là le 9 novembre ni par ailleurs bon on a ba cyber misusuté et ça kaka juste na agence Eric Travel pour année où tu connais ka bato abetaka développer ti ba voisin bato bazwati mais biso ba preuve yango na mingi ba preuve lo ba donc beni bino soko lingi yope lobby ozwa visa lo kwa bandeko oyo yope lobby o bénéficier na prise en charge lo kwa bandeko oyo ba bénéficier ya kama ko pesa biso confiance. Papa, au redezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko te les awad. Mbote na biso? Mbote. Mama kapash. Yo posa. Ah na redezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Ezape na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te au redezo ezape na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandak na yo. Na petit colis. Baye kotike la yo. Express ezali. Bino moko boyoki. Soki monique na famille bozala kana batama baby loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotike la yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Britney sur Orge. Maman Kapache, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Papa, aimez la baroye, oh, ma belle, oh, yo, pangi, aimez la bapresta, na banganga kisi, zote ko la nango, zote ko bima bakusu, zote ko zonga ma belle, loko pamba.
beaucoup manqué, manqué nga makasi. Nzamba lola a battre la bino, nzamba lola zana bino. Namoni bozo komelanga bon retour Kapage TV, na sepeli makasi, na santé pena ke na Kinshasa et puis partout bolinganga. Merci na Eric Mwamba ou azo sala pena ke na déplacer na kende batebele ba otunanga Kapage. Est-ce que Eric Mwamba eza mamba solo to ya lokuta? Eza mamba solo nga sala ba aventure te. Afrique du Sud Malili na se protéger été mongongo ezate yango monique na 8 ans pona bandia ba émission nga mais na invité nga lalu awa atana kosoli bo tenir nga rigueur te profondeur ensemble sana malgré vous ekenda ki nyonso mezongi ba onyos balingi ba se joindre na Eric Mwamba Travel pona ba sortir na bino en tout cas za pona bino bientôt là tozala na Turquie tozozala na Dadia Bima pour tozala délégation Eric Mwamba nga na ité akanda la Turquie. Après Turquie, Toroyawana, Torozarana, parce qu'Eric Mwamba pas à Paris, Belgique, Allemagne, à Outi, Poto, à Zongaki, à l'ami Maman Kapage, Yona Dadi. Il faut beaucoup en Europe, tu dis qu'il y a ma casse, Eric Travel, Toroyawana. Merci d'abord, Nzambe, nous sommes prier pour Nanga. Bon, Monique est absence, on a la Kapage télévision, na Joe Mystique, Azemo Bolembo, mais Joe quand même, tout ça n'est bien pour Akenda, on a coquine Kozonga, commenter Awa, Joe Aza bien. Mais, Moutba Bengi na combo ya Grâce Matelo, Moutba Bengi na combo ya. Même les sous-spects, pas combo qui m'était rappelé, non? Axel. Arcel, Asali et l'autre côté. Basodate, on va Monique chaîne ezaki moi mbilinga, mais Joe Mystique en tout cas, moi ça va. Mouchoupe, mbila. Joe moi 50 sur 100, ça va. Mais Zambia Pambola bino vous en abisso, tout ça vraiment ensemble. Vous savez la rapport na bisso pepona, Kapage télévision 100K et kokela ki bisso na kati Afrique du Sud. Mais na 100K wana na ebité to ça la programme na Joe, photo créata moi nyangwe, atamo poulet mayo, atamo ngulu ya ezawa ngulu Capella. Ngulu Capella, il faut vraiment tout fêter. Et ça, là, bien parce que nous avons toute action de grâce. Joe, ce qui est Chelanga Libanga. Libanga est une option. Moi, il y a Congo, à Salela Bisso, à Canada. À Salela Bisso, option, on a Libanga. Bah, téléchargeons, on a une application. Na Play Store. Bah, téléchargeons. Sauf quand on a Play Store. Au comique à Libanga, télécharger application comme on a Libanga. Bato belé bazo kominanga Mama Kapage na besoin ya aider yo mais nazo ebate na sanenge ni chakata kombo ya mutu to atatu tindelo mo western mo monogramme to yebate à partir kara ya Play Store au télécharger option Libanga tant au kotaka na Libanga na au komi kombo Kapage TV au roman appelle photo na Libanga wana au tindika 50 € na yo au tindi 5 € na yo ndenge ba docteur Mata Basalaka docteur Mata Mbemba Sala bon il est déjà dévierge de Libanga au côté kana kati Libanga au tindi 100 €, au tindi 2 € na yo Kapage TV na moni lalu aolo ba bien pesa 2 € na ngam to yebati po batebele o bakabela nga lokolo papa dio balinga te makelele ya donc au côté kana option na au tindi ka Libanga ana Kinshasa na récupérer on bala moko bo téléchargeons et belé na Play Store bolinganga mingi to somba champagne ya 100K Zambé ako tika ko pambola binoté. Bonjour et bienvenue Lalo. Na sûr que Joe Cheli biso partenaire na biso déjà na ba spot. Para nous la bière bien ba Kenzo ba Dior au Saint-Signon sokuna. Ouais, bonjour, ça va pas chez on makenga fort. Makasi na bina yo ya rasina. Oh capi akei comme si capi zonga. Non. Ça comprendre que et na comprendre mais la absence na yo remarquable surtout na pembe nanga quoi. C'est donc moto mesana semaine les karaté do benga tuye to monani mais Nathalie Ernin restement na dona koma donc mais comme on déjà na sepeli oh na bige voyage l'équipe bien ouais moto na bande ko tout bolanda biso en direct ya Kapage télévision ba tout bolinga la luma leba la bière na bossa na tena mo boss RK Muchanga Champions League au bala Naomi Barcelone maman formidable oui que na ofona ya mbele obligé là to bete da masolango déjà na bossa na tena Maria Koua mutor sur la bière Maria Kotisika ça dit on dit mudaouti mena poton njilo moi sur la kitoko na bina yo Kapage na moni ba mayo Mariam teno en tout cas sans pavement na bina sans pavement en tout cas merci ba tout ba comment il faut sans pavement donc
Ça dit mouta oti poto moi na njili ya pas na njili belé. On a ça émission moi ba na njili na arrivé ça qui va te belé. OK. Zo comprendre parce que marié ku waye pena abina funa mona leki na ngalalu. Et puis moi vient sur ya quartier 4. OK. Aïe à moni leki na ye to kutana fa so la bien premier jour. OK. Donc dit deuxième jour kutana so aso linga bien oh abo sanate bendeni. Kotimba mona kati do marié ku waye na ba respect belé pa na ye mtaleki ba tout na okaba. Na njili wana donc ye. En tout cas, merci beaucoup à Autosali, à Bossa Napete, à Papa Albert, Agence La Grâce, et à Yangwana et puis Maman Bena. Ah, c'est bien la monisme, ça va pas chanter. Ok. C'est pas ma casse, quand on a les logos, baso tout n'en a pas mingi. Maman Kapachi Bimisa Dadi, Maman Kapachi Bimisa Dadi. Batonio soit au concert a été. Si na Katia Waka, na zolo bela Dadi, t'as la place au comi, au cocoma place au et puis c'est un passe dans beaucoup de musique mais toza wana un nyonso soto sisi pe su awa tokozala kuna po fabima mais bande connexion ba chaîne mususu wana kuna tikali la luponga mongo na sa face au micro si voilà la lula bière ndenge ni évolution ya lika idité ya kanda parce que na monde ba comédie belé pe baza mo réticent na likambo po bato belé ba oloba kaka to pekisaka ye ayo kakate. Ouais, merci Moni Kapachi na mitso yo mutana on ataya ala na moment ya passé. Nous avons pour nous soutenir et ma benaï tout bon bien on a parce que toi on a taquiné l'inzanza et copier ça sous moi faux mais du moins azam mutu autres aranaï plutôt le baka toujours zela bima bon to fan ça il surtout le banaï au moins on a mboka na biso ba faut ta la mboka to vivre comprends le rôle linga le belo mo metala la rôle linga le bon mais retour na raison en faut attends on a raison. Ce cas où on a assez aux anora frappé d'olité à Kanda il a dit que ma maison qui est déjà bien le basala qui confortation déjà na fait la biso boubou lionde là il va commander tout mon qui est tout les là qui est pour qu'on a choisi normalement photo les là pour na minso yé yem da simbi makambo tout les là qui fait et ça là qui bien soit na biso za qui apia basala confortation pour moi na maya umeli si moi na maya da père de la famille vous comprenez ana mwasi ana famille batela kaye kubumba déjà ba 5 jours 6 jours na parqué et qui da bien té donc fait katolé là to leli fait a bien retiré déjà et là c'est peut c'est bisu ya mwana mais ce que place moto mona vers retirer mais moi na ma ya limité par rapport à go fo futa mandi mo ya 5000 balles to zongo wapi $5000 ata bino moko to zongo wapi lité ya na famille passe to yeba ma famille de outi to na biso ma famille ma mongote so ko mada biso mo ba Moïse ba famille na biso ata na obela so ba benge mizo tourna na oyaka pona zo ma di francs wana e ko ka olesa ma famille est-ce que na tango yo lingi to bimisa montant wana to kokate c'est quelque part wana pour sortir de côté so comprendre bokolo bata montant moko o e ko za bata ata normal ya discuter bien robimisa mais 5000 en tout cas bande komba konzi olimbisa biso mbongo wana belé to kokate aza mwana bino aza comédien na bino sepelisa bino makasi na mboka bo tenir rigueur makasi vraiment té surtout plein déjà yaki et puis bindi oui c'est que les amende bon l'état vraiment l'état ko futa amende $5000 ça la mila donc ban konzi wala ndabiso en direct il y a Kapachi TV l'été à Kanda za mwana bino Sarah loi moi nous bakangi na kachoa est-ce que tenir rigueur de maman de bambonga bon et puis là on a l'été à Kanda il faut dans la présence il y a écoute biso to bande ko na yo c'est dit so to lo bano likambo faut oyo ka biso to bande ko na ngana lo bano de dans lo bano ka ilo moko ozalité ya Kanda pour na F victime té ozalité ya Kanda pour na podium wana té ya vous comprenez soko kenda ina oté de o nyoso ngeli kana moté nga lelo na lo bango Claire Kapachi tous abiso no artiste tous aba artiste ouais c'est-à-dire soza na posanga na lobelo c'est que je peux follow belanga vous comprenez c'est-à-dire nga na pesio à sincère et yo zomselinga malheur mais ma bé
Or, considération de la vie à Moutou est très important. Vous maintenant coopérer dans Moutou, vous considérez que Moutou a considéré un ngati. Au moni, là on a fait, nous avons félicité Binafilé. Binafilé, toi qui n'as matanga ya Diana, tout le monde est présent à Binafilé qui, ça dit Moutou moi attend à jouer micro, n'a rien à dire ganga n'a dit la Binafilé. Et ça n'a moins sens. Pour ce que jouer ma gamba comédie ayaka. Tout le monde qui vient à ce Célio Scram. Aouti ba poto na ye aye lilana biso. Donc ça dire faut dans la collaboration wana. Donc on dit que na lobela mutu boye, o biso ba comédien so do sui ayaka. Robino mundi bu pareil. Zomona. Mais il a sali mabe fort. Sali vraiment mabe dans tout est marande tout est ami voilà. Merci en tout cas de continuer la lou la bière, de kenango bière et la paix à Bali. Maman de la paix à Dogo, Massa n'a Dogo. Non, à Dogo. À Dogo, à Sali Bisso sous bien pour moni. Après ma tanga à Diana. Ça va conseiller bien, grande sœur. Ouais, on a vraie maman. Vraie maman, toi, vraie sœur. Arrête après ma moutouté. Arrête après ma moutouté de la paix. Le seul lequel suit un problème, c'est que yon nous a mabé. Dans Sali Bisso bien, après qu'on l'est là, tu sais pas là qui? Donc tout le monde a déjà gestes et puis ça les disent tous a déjà wana pour na il le rosco ya munene na costume déjà ba chaussures déjà pour ba marier coup ba na mabele ba yalo la kakaro ba na mabele donc nyo so les bien en tout cas félicitations na de la paix boyende to linga boyende to linga donc to linga so suma ramuteo bataki ezemi ba retraité pona mito comédien no ba sente to bengane na millier. Comprends? C'est que maman de la paix, la mère des enfants. Nous allons la valoriser. Bon, moi, si vous avez moko, non, non, vous avez mon côté. Mais la santé, on a parlé. Comme aider la santé. Il y a un sens. Donc là, tu as pas pomme. Donc là, tu as goût du coup. Attends, on va mesurer à 6 mètres. Donc là, tu as un pena. Kopu ganate. Na pétition au CDT. Mais la vie là, tu as. Yo, zoboya. Là, tu as atteint ma casse. Il est à l'ata. Pour ce qu'on dit, il doit bien le milieu à comédien. Boubala, il s'absorbe fierté. À ta besoin de nous, on a toujours casse au balaté. Mais bino basi, boubala, il s'absorbe fierté. Tout le monde y passe, Jabali. Tout le monde y maman de la paix, sous bientôt bijou la reine. C'est comme. Et mais la bino on a besoin de. Qu'est-ce que vous passez dans bijou la reine? On est la mère des enfants. Boubala c'est pile en valeur. Parce que yo na botité, moi que ça sonne. Et ça sonne, il y a un moment où on va commettre tout tambola bien. Tout tambola bien. Pour nous, on appelle ça un conseil. Tout tambola bien. Si on tambola bien, on va appeler les bakounou bien. Au point d'antilano bien. Aux zones où la moudouté, aux zones où bien. Mais si on tamboli ma bé, ah non, on a comme on va se miner là. Il y a bibano, bourrique pamba. Tout l'exemple de Yana Bisso. Il a passé biso bien. Maman a Kevin Sydney. Maman a Whitney, puis là-bas, on est donc, ça nous a fait félicitations vraiment de la paix. Et il y a tout qui est ça, président Caleb, il y a tout qui. Et puis ça va. Non, bon, ça va plaisir et belé. Bah, comédie, Bobala, Zoya, on va faire, on va baliter. Ok. Il y a un jeu mystique, tous les comédiens. Merci en tout cas, la bière, toi qui est bien. Tout le monde qui t'a maté, il y a un commentaire qui n'a pas j'ai Noëlla Madinga. Maintenant, on a l'andelier pété, on a l'andelier pété, mais on a salité à ma casse sur Internet. On a déjà mis d'azui. On a les indica, on a mis les fille d'actualité. Et on a qui m'a rappelé mis à Ngalisa à ma casse. Na côté on a page à Noëlla, mais on a mon pédant qui t'a maté. Et ça les pena qui to côté oko lo banini pour ba ndeko na biso basi o bazaki ba pire pour les cam oso bimé pas Noëlla na nene c'est que ça son Noëlla lo c'est que ça pena yango o baza ba pire ya lolenge wana na nene skoto za kasu ba pire te to bando bomba na ka ba makambu donc babilo ka bongo et ça na ki to oko lo banya to ke doyen déjà dans le ba pire il y a le ba pire à ma pirater wana mo soyez bien go. Ils ont moins de temps à biso. Vous comprenez? Donc, nous avons vivre. Ce n'est pas pour rien que nous avons
bazar sur ba camarade té zo ko moi date biso nde ça la théâtre beto ba collègue beto ba mité to ba camarade té pour mouton on a comme ça camarade yi wana mtoza ennemi na rapona lobby so comprendre de lors bande ko basali neti bon baza bato yo ba pesa gelengi na TV baza bato yo na nzela na bango ba pesi bato guya te ya TV neti ser na so Noël madinga na lo banana Noël po nene ya na yo bo excusez nene na yo beka lilo na mama kita oyo ya réseaux sociaux mais du moins Noël madinga aza ser mo on a yeba kala ana parcours na ya TV na ninga mulai déjà comment on a Noël madinga za muta maele vous comprendre pour na ngai fallait pas qu'on y a na réseaux sociaux pour réseaux sociaux non et puis ça non solution té omoni là babanda ki projet wana be makamna bango wana biso dala kité puis ba ta réseaux sociaux ba dala kité omoni donc les kaka ba ta réseaux sociaux ba ko kana ba ko pesa bino solution té fait peka boya na ngokuna té fait bo bengana ah leki na ngai ah master na ngai mais pour ça ndenge nini pour ngape na mika Rolanda kolela ya nene na page la mama ali la non famille boma so botindelo na kasho yalinga mwana makasi mwana yebi ngam boma yena mwana nene a comme niveau nene abi a mi boma fona lande abomi na mwana yepo mwana mto robokole azati parce que moi iba caprice mwana mwana abela pamba le moi iba dire que soit ngabela attaquer na ba landi na page la mama donc ça dit c'est que ba comme na point déjà ya okangisa ya mona to lela bongo mbongo na mo $8,500 boy faga foot et tout mais ya internet ya mi boma ils ont un sens té o mboma pona mbongo et un sens té ata bakangisi yo na l'état tout le bas à la salle de charge dans ça na futa et puis ndenga na boye adam mudani ngona ndé na rokina na l'état ti pour ça que na l'état ya lokanga mona mibomi pour là on a futa 500 wana l'état a 4 250 après 250 donc mon on to kabulon suka na l'état donc on senga na serre na Noël madinga za muta maili na linga ko mingi ya zwa yango bolongola ngo na réseaux sociaux bo solola nde bo bandaki makamno po to ebite soki 8500 zaki ya nini bo defa nini yo kabeto ebite obso monde ateka abongo ke bo makambo ekomi grave binene ya awon ba décision mi boma ba yo kana entre bon mi balé et puis nene ya so avantage là ozo reconnaître que on a ni ngwa mutu mais ça ne sert à rien mi boma bo les autres batinyo na cachot au kufate caché bon matin mais luka osala nini au futa nyonga mutu pour Noël madinga pas so baté on comprend l'aime soutien mais mon réseaux sociaux peut-être c'est que oumeli on comprend c'est que oumeli mais l'aime sou ba yo kan pe bien té na téléphone privé tout et tout bon non rien en cas et ça li Sony puis ça la Sony tout mes marama na réseaux sociaux té na réseaux sociaux le droit de fongoli sous ba porte na biso et y a pas de musu ba respecter rabino donc tellement musu ba somme neta boy pour déjà mutu moko na mona commenter di ah mon nene ya munone so tsara wana na mbongo te ba finga tu bo finga batu wana bo anu na mbongo te mbongo lo 8500 na ngote ah no ela madinga kangisa eka to comprendre donc ta ba jara ba commentaire moi bongo en tout cas ça li ki to côté et ça li vraiment ki to côté communauté congolaise to so e baté to ça la ndengeni surtout pour na bana basi to changer ba bilongi to changer ba mboka ba ndengeni pour to ça ko se respecter sous té so tan na YouTube wana ko ba congolais ka nimbo fingisa bato so qui même na réseaux sociaux ba congolais yo ba Nigeria ça la bêtise et belé ba ça la bêtise mais ba italango boete pour niveau biso ka communauté congolaise tout ça la ba bêtise otote ya nini mito bana tote ya nini pona ba saba kanda to yo bimza ndika mo boye ole tsiko mo melo libala e bimi na tanga ndika mo wana bimi o mona déjà baby solo makambu wana mutu musozo luka beta nga bongo po to beba na ga mamoko voilà lem so akina ba avantage no mo boye ba beto ka elo mo abongo ale ou par terre yo to mona leo na internet
ba te belé ba perdre ba makambo pona ba marambo. Voilà. Vous comprenez? Donc en tout cas conseil ba zwaka ou batika. So mon est touché. So mon est ana capable en tout cas biso conseil ba zwaka. To batika. Donc tu peux ça ra conseil. Donc bo za na ngopela bien po na osepelisa bato bo pesa gu ya na TV. Pour ça Sony moi na mo banda otalo na TV o aluka copier ta stratégie na yo. Mais là mon ba bêtise a boyer. On perdrait déjà. Merci Brifi abondi na Cardozo maman na Sony Ezabez to ndeni na mona ko batindele ngango so eza base na regretter makasi so eza na base na regretter makasi so comprendre comédien on eza ko ya no mikolo so eza pena base Brifi la merveille oyo kanga Cardozo oyo kanga so eza base en tout cas ba beti mabe bo beti mabe ba nego beti mabe Cardozo likolo nda ko sauter l'aime sur mo Cardozo éviter mais biso dans la batou o ba benga biso ça dit muda yut awuti epai ana posa mona Cardozo biso na moni mwana otinga na nzonga te bana nga ba okufa pona Cardozo. OK na tela no scénario n'était azam mam anabi na yo azam maman na polyvalente mo sakana te maman na talenteuse Cardozo no mo mille esprit. Mais on a yoka solo. Il faut en droitier pour place à outiller moi yebi. Il faut mi battre la macasse. Et surtout son nzamba pamboli. Nzamba pambola est déjà. Ce que moi na l'homme sous net dans ces lignes nous ne parlons pas. Mais c'est la merveille. N'en parlons pas. A outil batir qui na monde maman na ba succès. Abet nzemboni carton. Ce que pour a Brifi. Faut pas que ça baisse l'écolo. C'est peut la baisse ma bé. Mais c'est peut-être solo en tout cas beaucoup n'ont pas bé. Faut que tu aies calculer place ni modo ça la mam na bino. Et si vous avez esquisser de so bobika moment toi nango et surtout na miso wa mikolo ba mamilo. Ba mama milo, ta ba droit ma milo. Bazala nzinga nzinga. Wana ba pekisa bango ba li ko yo kate. Ba ya lule. Ah mais non. Tout ça ba bêtise na biso na biso na so ba promotion moko ba biso so ba génération moko Rosa ene na théâtre mais na âge lem so do amko na ngate vous comprenez et ba mami lo ba sert de tala bango na TV tongo et puis na âge to ya mais ba pek sabino et puis na tournage moi ya ba sans tenir compte que ba filmer bino il va pas boire gonsu na nini parce que on a ba engagement na yo net Cardozo na ba engagement pour ça moi si toi tu crois que mutuno mo boye amoni bongo abetu no maboko attends que expliquer mudagi théâtre attends que expliquer mudagi base abetu no maboko te carrément sani amona voilà millions pas me va tirer et bon lo ba non ouais l'autre briefer abi kotanga comment mbali no na misu na ngate va tourner pourquoi oh Zou Abenin. Grinotage. Oh, Zou Aben, non. Peut-être un polybano voyait à l'objet de notre théâtre va manquer bat. Car nous avons longue de l'autre côté. On a image. On n'a pas à Caroline. Ok. Si vous mettez pas à Caroline, si vous au monango, Caroline, il quoi, si vous au monango. Moi, l'autre côté, car nous sommes bien l'autre côté, on a mon star, toi, l'autre côté. Oh, c'est vous avez moi, c'est un bal. Mais ma Sonia, vous briefez pour la moi, Sinayo. Cardozo ba na mbali na e. So ba yo kama mabongo. Bobina ba mbino kula bokipa. Ah mais moni ko fini mango. Ça dit no ça ba na bino. Bon Mike akosa. Et on va comme yo ba ko lobat. Ba bien sûr Mike l'a déjà de passer raison. C'est prophète. Mike l'a déjà prophète. Pour ni boto comme on pèse Mike, et Mike l'a déjà a changer la si na ye. Mais toujours nous zeka na marambango. Mike da changer na ye pour maramna mususu. Mais ayalo wa neta mon stata lumumba ne batana de bono ata wuti wapi o muna ga lumumba donc des Mike Legend dans nous a commis donc maintenant référence ya ba comédien nous Mike Legend c'est ça parce que bino créer mamna bino c'est bela baiser c'est bela solo mais ça ba biso ba nini ba vie lora ba Caleb ba fingami ba vie lora ba Lombe ba fingami ba papa masumba ba fingami ba vembalo ba fingami na ba to ba na bo série ba fingami pour une image au bino sali ce n'est pas bien bandeko
to soigner image à théâtre to soigner Cardozo pour la BST wa mille esprit pour la BST douter wana succès Cardozo pour la BST même Tanti Linda wana succès Tanti Linda pour la BST attends m'inquiète comprendre wana succès toyoka soni maintenant ça va to salango toyoka soni to salango pourquoi faut to gagner nini ma âge de tout ça va baiser rien jamais tout ça baiser et puis alors on peut se ko ba nous va comment ga baiser Uzoba. Pas comprendre nango, na ba commenter pas comment. Kitoko, tozo kende nango rapidement. Histoire à Fabregas na Ken Piana. Uzoba makasi. Salité. Salité. Ken Piana. Salité. Ken Piana beta karaté. Ah. Que loko mo, obi kenga pena na nerf solide. Kolekana ba mi ba. Ponga pena ebende ko teza pete. Salité na tala kiango. Na tala kiango parti Afrique du Sud. Na mena mona kiango. Na mona kiango yaki na toujours elenga Congo. Eke mabe. Bablo mususu toyeba. Moi ce qu'ils aiment tout le bawa. Oza mo ba fanatique ba balinga ko belé. Faut ba fanatique de toi boy. Kapach na ba balinga ko kaina na ba balinga ka eto. Pour mutaleka mutata inaperçu na mokilati. Ba ko finganga. Tu n'as qui na dessin. Les karakutu yo sur la terre. Bablo mususu fula ngo biso moko. C'est lui donc on peut savoir mbongo. On a raison, mais au perdre. Au perdre. Au perdre. Les nélo, mon tout le monde a votre zone ça. Bah, ça c'est parti, il y a des plis. Ok. Quand l'émission, des plis qui vont finir une idée à ma maman. Et solo? Oui, bah, le bien on boy. Parti maestro, non, le bas, il y a un ministère, sous bas, il y a un pôle, bah, maman, bah, 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 finger, ma saleté, pas battant. On peut s'y sous-bassement. Tous en ont respect à Batou. Tous en ont respect à Batou. Bah succès, bah peu importe succès de Rosa Nango. Mais tu es avec d'autres ma famille, oh pesa bien éduqué. Pour na landa maestro to, maestro le bara. Ah mutu batangi si bien, ba koli si bien la famille bien. Mutu muso to linga pa kolo bêtise. Qui mango. De même Ken Piana. Mama muso Ken Piana balanda raté. Balanda raté. Bon, on finit le lot. Bon, il y a moko. Ken. Voilà. Beauté ya nini na jeunesse. Ken. Beauté ya nini na jeunesse. Beauté ya nini. Beauté ya nini na bana bat. Beauté ya nini. Beauté ya comme ma chaîne na biso musu ba banuta la moté. Déjà comment. Ba bêtise za trop. Ba bêtise za trop. Ba congolais lingane pe bêtise atala. Mais ma bé. Parce que bon fin ça na ba leader au bozarana bango. Bo fingisa. Boko finga bongo finga na TV ko finga. Parce que même moi na mo yo mo boti. So fingi muna balabala yo beta. So fingi yo mo ko mo na la. Ka so finga ga yo mo. Parce que yo le zo finga na ba mama ya ba na TV. Ozo finga na bana batu na ba yaya ba na ba leki ya batu. Na ba mise bo koti na mve na lirango. Mise zo ke sous studio te. Musique ça sous le Joe. Musique est là li. Ah franchement. Musique est là li. Na loco na internet ba musicien wana minene wana. O bazaraka o to benga ba musicien minene. O kende na ba internet ba journaliste internet biso pe to tanga pe makasi te sondeni loko ba vele so na ti lokole ba journaliste à ville. Biso to za ba vele juste ba journaliste ya ba kaluka ya matete ya ba changu. Mais to changu na propre. Et matisa biso. Na loba ke loko yo il faut mutu azwa eloko moko bona mo difficulté pour aiba valeur nango bo fongo la qui porte makasi na no bi mo mabe voilà lelo o ya kasiro kwa ya kemba pozo ba fere azo ba fali azo ba nani ba supe ba kemba te il faut coller zalaka yango lelo c'est bêtise na pesa prophétique kala voilà lelo batuna kapashi kapesa komanga beaucoup tout n'a kapesa. C'est bêtise, c'est dommage. C'est dommage. On te dit journaliste de presse et de sous valeur ya journaliste. Tu peux t'en sur la vie quadra pena vient na natilo ko. Net lo moi bon. Na yambi Sandra
Oh, papa sans chéri, coach, na chestati, papa sans chéri, à chestati nanga. Bâtiment soi-disant. Oh, yozo chestati, y a capache de auto beta faux. On a yambi Sandra Kazadi. Ngana zara a journaliste ya mututi. Sandra Kazadi non yambaye. Non yamba les perks. Po, na yambaye pe les perks. Alobeni. Alobeni non. Kofi fa pesa Cindy pe moi ba honneur na e asala album. Bino bobi ke vie quadra pas sili ke lenga vie quadra benga pe na téléphone. Place ya mona mabe, yona sepela na Kofi. Kofi alala kana likamo mututi azala kwa Zakari. Et puis a umela na kanda mututi. Ngana donc ngana yamba Sandra Kazadi te pona sorana na ti lokole. Po, tangu Franka yambi na ti donc Frank papa kangse nemi on na ti buzopa ya modèle wana ngana za internet c'était au journaliste internet c'était ngana za journaliste qualifié na sala be mission ngana oyamba jibe na oyamba wazekwa na ba salite wana obolingi bo bando ko kangisela ngana bo kangisela ngo batu o bino boko kangisela donc so ya na ti opesa ngambo tete pona yamba Sandra Kazadi eza mamna ye so quadra opesa ngambo tete pour les gens yamba qui les perd eza makambo Kofi Olomide quel que soit mamna bango pour musicien azan bataba oba bimisa oba matisa biso eza effort personnel o biso to sala échange culturel Joe Mystique cha caméra cha papa chéri chabo poni bolingo ko chaba tu nyonso na sac moko donc dans le bango na droiture na sala ba partenaire ba manga bisika eza misete mta manga place voilà au contraire oh biso to sala ba musicien biso ba journaliste mususu ba misé ba zo biso nonte ezaka solo bili kamba boy o asiliki o yami mtaboy o asiliki to koma banani jamais ngako na ba wana boko tsanga j'ai été clair avec mon père Mokondi ezala ki to loba boy on s'est expliqué na Kofi Olomide na téléphone mais zaki après ko yamba Sandra ngala za mutamutute yambi Sandra lobeli son nati lokole alingi azo asala droit de réponse po nani nani mpaka lobe mabe paka aoya kakapashi kakapashi Sandra o alobaki ezai yango te ezai boy ba pexi mutwa jamais ya mabe depuis rôle d'un journaliste voilà journaliste za nini de déontologie eza nini kolekela nga biloko wana te journaliste qui va mbotete afandi je suis pas warrior je n'ai jamais été gaulois jamais mutu moko ato ko finga na commentaire pour la mamwanzemu ya faire il a chanté si takapashi tika au fini mais on a na commentaire pour oza gaulois quelle impolitesse bo sala effort nzembu ya faire gola bozo et de faire te bagolwa ngana koloba ngoti na dernier souffle po oyo pe ya mukie wana nga sala ya mukie ka ona sala pona mpaka golwa mo atika lo sala mote voilà esa na mo ba golwa bo sala be mission bo sala bo appuyer artiste eza challenge eza exploit nzembu faire bo comme ça on a ba millions de vies beaucoup ça bien et ça la bien to lobelango abeta ba concert asala ba playback ayemba yemo ko la voix na eza voix mo ya makasi bozaka na ba commentaire pour ko finir so nga pena baye na ngana bitena baye mais na baye te po ka pas sala be fort mutu na muta sala be fort na ye po atonga capage pas sala be fort na ye po atonga pe moi un pierre pour la bampaka et ça normal yango wana omonanga na respect nanga na koma nga mo ba comédien artiste mo abisanga akoma na bata maboke oui na koma bata maboke po solité akando pesa nga respect mi so pesa respect non san carrément non zoyo na logo voilà o pesa ba vie voilà ce qui concerne na besoin ko kandule na côté de concert voilà et là zo wana yango moni musique yango e pona buzoba journaliste ya bato ya komema o presse ye mutu boete yango to dindisa bon qu'est-ce que dinda conseil moko ko pesa la sous Fabregas ou bien ko pesa la sous Duplique mon pesa zapo aye bio ka osa misang conseil moko ko memela la sous Innocent et ko sape Innocent voilà mais pourquoi ibika yoza boy na ba komo bati bozo baby ça kitisa makambo boko komisa Dadju leader na bilo nyonso Dadju komi leader mais Dadju to ya awa ba yambie wapi basel be miso wapi soki Dadju te na ebite Dadju ba ko wela Dadju
Dadju. Mais ça nous sonne Dadju dans les Guinamino Ruto. Dadju. Beaucoup de journalistes y a battu. Dadju. Il y a moins de boma. Et donc boma capable de m'amener. Pas mis ça la biso moko. Okomi ba wago ya Dadju. Ada yo mo bino misie, bino ba misie. Ko ba ni misie ki kala. Libosa Dadju. Mais déjà comme akomi mutu na bino bon mo la Dadju non mais na habité vraiment. To bon c'est loko. En tout cas ma bé. Déjà presse bon comprendre rôle na bino. Presse azo yeba te. Presse ba rôle na été. Ko so na no bino na bino. Presse on banga na musicien. Presse on bon les musiciens. Musicien ça veut dire comment faut comme ça presse. Mais non. Non. Pour musicien pour ça appelle Icolo, faut presser ça. Mais bon ba na ba monta belema. Mais ba na ba cha belema. Pour biso ba jom to kenda sam sam. Oui. Pour musicien a la promotion. Bana bosser les promotions. Ba ko lesa ba journaliste musuna ko futa ba ndaku. Mais journaliste sabana na osara bo musala sa nini. Et Koufi, yo journaliste zo bonne dans son la matière té autant la matière. On a sens temps. Faut respecter ba musicien va respecter les presses. Et puis on dirait de perdre mon intelligence morobo, il n'a pas respect morobo. De perdre. Vous comprenez, c'est et ça m'a fait. Ça dit ceux qui yo kanara na muto yo do muto na comme ennemi na mais non. Na ka respect. Ba lora ba Koffi Olomide capable na ba eloko yo. Ba lora ba Koffi Olomide ba légende. Il y a Licolo. Est-ce que ba pourquoi fait Franco ba qui m'a avant? Ba Koffi Olomide ba bouni na fait Franco hein. Ba bouni na fait Taboulé hein. Mon papa Taboulé fait Taboulé. Afanda ba Koffi Olomide c'est homme des idées. Koffi Olomide. Sandra ko tayi makambota yo ki on. Ah mais oui, moni ko. Na to sa émission na lobela Sirngeli. Mais les jours na fanda pour na lobela Koffi Olomide même pas tout ba zakana ba ima msute. Oso ko mon Koffi Olomide ba benga homme des idées pas fait Taboulé. Koffi Olomide wana. Et papa Mundabi akufa. Yem taloba yango clair et Koffi Olomide aza leader il va tous les musiciens congolais. Et puis il bani. Na côté l'été mais faut mon anda benga peine respect. Allô maman capable. Mais oui, na bina yo aza musicien mo. Donc à CPLité directement à mon musicien et puis Sili. Musicien aza na archive belé quand même eza honneur ya mboka nso aza ba ba Koffi Olomide. Ta na loba wata. Omoni. Et comme si zo ozanani ya ba wata spirit. Non, babilo wana to tika yango. To tika yango. Wata umela. Omoni même ba vena so ba nati lokole. Attends journaliste on to ebi pe kala. Asala musa na epe bien. Mais ce qui problème moi ezali entre yo na vie na yo. Zéro bêtise. Boko ya na réseaux sociaux. Oh ebi ndaka vie na o bien. O bien le téléphone na vie na yo. Azape pas même ba vie. Oh. Vie ko to sa émission na bino. Voilà. Yaka mona vie na yo bo solo là dans le calme. Boko ya ko mo be masko mabe. Ce va bêtise so do sala ngo. Bu batangola bata brasa batini le ba yo kango. E pe se binoni. Baya ka émission na candidaté. Oui, au perdre. Oui. O kitsa na ba. Ya na ba fanatique belé en quartier la te balinga ko ba se pelaka no. O perdre valeur no ko. Na eloro moko ya la lupoto ke na suka réalisateur Joe Mystique achenga de Asile pour faire la mbangu na lo ba ke loko yo. Mutu ya fanatique ya mutu na kati ya marambo azati. O bato ba Olanda la lubango la kande ba Olanda kap. Voilà. Bato ba komisa ka jibele même personne ba komisa ka oya. Oui. Ba sala ka kosa leka. Oui. Wario ye moka koma mois commune de na maska Gaulois. Donc yonde mutu ozana fo timbela ke. Oui. Ngana ko landa lo ngete na sala nde bato balanda. Ezalo ko abo bato balinga kapache bien sûr. Mais so fanatique kapache ayisinga lo mo mabe contre la ngana ko yamba onka Boani. Tolobe loko na Barcelone. Fone oui. Oui. Je sais que Barcelone a binga na za ba ninja nga balandanga. Jamais. Oko noyer. On perd de carrière na yo pour rien. Pour rien. Et la place musuba se pela no pa mona na mutu wana. Batu ba mona na teme ba peso piste wana. Ninzanza. Donc abiloko yo to bongisa ngo ça ma be makasi. Comment on allait me souvenir na yo? Viens na yo ba conforter bino balé na nini? Sony. Parce que les années passées, les musiciens qui toko bosala na vie na yo ba koyamba tout et tout. Mais ce que pour les lots moko ya muke, mais ma bino, tina ba mes attentes moi en tout cas ça qui toko ti. Likamo obeta. Boza ba icône ya mboka na biso ezo sala faux. Koffi Olomide aza mutu mo ya munene na mboka na biso tika na faut respecter ka, faut penser ba valeur na ye.
Vous comprenez Kapachi. Tout le monde on a ni na Côte d'Ivoire les bakendakis. Tel honneur fait Ahmed Bakayogo. Abenga ko fait le papa ko fait l'omide. Zomona. Déjà honneur na biso là tout le monde ba fali poupa. Ya honneur ba faire rigola, ba héritier watana ba fabrigas. Et même on a presque tout le monde va polémique kendi ba venir na biso ba nati lo coller ba sinta Kapachi. Pour les fois de belé les moto na YouTube. Ba biso mona autant comprendre. Tout le monde autant na HD ngoma. Vous comprenez? Donc quand même faut ba mamile là. Na bandi carrière na sango. Tejo. Na bandi carrière na sango. Gas. Là, ça Israël mutombo. Même moral. Zomona. Ce que biloko nini yango pour YouTube yango eye aller aux respect et qui ça ba valeur na biso en tout cas ça la Sony na limite Claudie Serro ça maramba. Na limite ata ba Tano ce que na ba tu benga ba presse internationale. Mais beaucoup ma batabatu. Na nous remis benga na sala journal international. Mais aux pire aux ministère aux journalistes à mutia ministère. Ils ont sens ça. Ça dit yena nani ne Alexandra et Mutwana ka moko. Au moins na Nigeria et là au moins salama wana ba Nigeria ba artiste nyonso ba sangana. Ouais. Mkolomo pour la culture na ba. Voilà. Donc et loko autour de la forêt, il fallait bango nyonso ba même bourra. Voilà. Pour faire télémina nzela ouera télémina nzela. Et loko yango depuis ka télémina nzela nanyo télémina nzela o kingana télémina nzela ya. Ba mission ba bimi di banda. Non mais ba pesa te. À tout ça. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de solution. Mais là, vous pouvez ça, yangoyo. Yangoyo, vous pas faciliter Mickey yangote. Et là, vous pouvez de la forêt rater visa. Pourquoi? Orchestre, le roi, où il y a musique à maison, mais ça va exploser à ma casse. Et puis, il y a Zénith, ça dit, bon, c'est un bêta. Bon, solo, il y a ma casse. Casse, bon, bimi, nous tout. Notre émission, on fait le nord de Salana, ma prince Bakali. Matuna, qui est le Congo. Ah, il est clair. En tout cas, c'est plein dans la sagesse à Kofi Olomide. Alors, c'est normal. Donc, ils ont un sens. Michel le roi Ouera, l'orchestre le roi, mais il faut faire tellement de choses chez nous. Ils ont un sens. Mais d'abord, ça n'a pas Kofi Olomide a un programme. Faire rigoler dans le programme. Et le lobby, ce qui peut-être quadra à nos sols, peut-être Nawera. Au moment où il y a une stratégie. Ah, au moment où Kobimate. Salabo, auto sabo. Tellement ba pesa na stratégie na TV. Na TV. Bon, que na malanki na moti Kapachi. Oh, salaki bongo fare sala bongo na TV. Ok, so ba ndeko yokana, bozu ba mbaso ngona ba maladi, ngona ba nyinyo bobanga ka. Bozu bo tsoro na musika, o tshena oteke culture na biso ezosila. Ve bokechu wa yambo pecha na se. Et ça la ndenge nini boye. Bokechu atala ga ouais, grand abonné. Ah. Anga ve na biso grand abonné ve na biso yo mo yebi yo ozala ngana lo ba ezedine biche na se plan lo mo ve beta esala mo bien vie ozaki tu ozaki te oza musicien que tu premier musicien et puis après lo mo esala bien et cartona pe na kisasa asalemba na esko ba musicien na biso de ba unité. Bon, to clôturer au moni na biso Kapachi danger en tout cas, tout le bamarambo yo, malgré tout ça, malgré tout ce qui, mais ils a passé dans son. Ozwa, azui. To fingi mutute, to zoloba, o isa. To finga mutu. Conseil, isa pour la munion. To continuer na barankin tsusuka. Ezo to kena ngoti suka wa. Tala kaka, na check image mo ya SIDAF na page. Na chembula na biso andenge wileri voilà na ba kondinga na chem message pour na ba kondi mais obika ba kongole ba kono ba kondi gringa bano finga o obimika Afrique du Sud à ce temps on kende Pologne yaya mutu na mutu aza okapi na mboka na ye na tanobo okapi à Paris aza ouais bando kendo okapi est-ce comment appelle non te okapi à Brazza webi bando katsa Brazza non kenda Gabon te nga kenda Gabon la fali na landaki na kenda Angola na kenda ba place belé lobi na mama biso po nyolo baba bengo kapi ok yo bima na bite mama wana za YouTube YouTube ok na ata na États-Unis grâce monde ayebite na koluka na filmer non loba oh papa fati ase a okoma
On dirait papa Mobutu c'est secondaire dans coma pour tout le monde ba martyr est-ce que papa biso Kabila Kabange a comment ben à Addis Abeba pour moi la moi quoi ba conception la tête va commenter yaya atana na ndaku na moni pot de fleurs so etike nga na loba ah tapi o rouge so maki wa bina sanini na tricher eza mabete mboka o nga na tamola na Shabani record isinga papa Shabani record isinga yakota la tina nini na vana na ngola gratte-ciel ya na ngola presque bandaku o bana moni Afrique du Sud la construction mo ya sika na monyo ya pe na mona na ngola de Angola jusqu'à là et battre record po baseni bafungola chije na bato ba kotonga ya na loba bino ka ba kong ndoka congolais na mais oui na page bolingi mboka te bonga na loba papa na biso Gentil Ngobila Mbaka asala ba mwinda a ezonga bino bokomi ko condamner nga o kaka Afrique du Sud Eric Wamba alobi na kotambola na roya Paris nde bolobi Paris ko to monité non filmer Paris on filmer Belgique non filmer Allemagne non filmer Hollande na ya kolakisa na bakonza mboka ya na matika Addis Abeba na Afrique du Sud na okita Joe Mystique aéroport na biso na mona bandu na matembe les autres avion kita et le bac Joe et Tanzania son fuba basala aéroport webi sikuna Joe ndunda na matembe na yo o le bac sabi là na Turquie et là liboso na comprendre ka ki na rumna ça ça féliciter pour na journaliste investigation voilà journaliste investigation nazo kota na lata basket na longoli talon na koti na tali na mboka na moni sango azo sala ngope na sango pe félicitations muto mo félicitations abi ba bateau na moni en Angola ba yoto na moni awa na Kinshasa awa to na debord kota biso to lo balingala pa na fiti sina bona na boka lo bapo mboka bana bana lo ba awa to na debord kaka oye matsa biso kota biso bo oye za moi propre za gongwa ngambu na awa ndo bona moi drapeau ya soin abord to ko le color roi ba to katsa te pardon bon que la biso biloko bien tant braser fungama to bando kendele tito dindate combien de ninyo e karamba biso na mai kuna o kabiresi katikati ebale jour mo kabiresi la biso mamba bon so na bimina ba o kapi o elongo de o kapi na ko filmer pa ya ba o bazo kokate boko misuko yesa mo konza mboka olingi mo konza mboka sara nini asalika 2 ans naza moninga na kenda base na sepela ba misu ba bomba ma nga na kenda base na sepela po ni wana boloba teke o sepela po facha bima mais soto wanzi ko loba makambo ozo sara ke ba papa na biso po ba parents na biso ba konza mboka to sara ke ba bongisa les Congolais oye au bomba na sima faux compte nga kutu na répondaka nga za na starté na répondaka nga na efasaka na répondaka ngai nga pena na lobeli yango pena ba papa biso ba Martin Fayulu au leto sala ba cross auto sala ba marche na lobeli yango ba papa na biso ebele ba vie na biso ebele ya politique to tika ba guerre voilà mboka ezali musika yaya esili penonte nazo ba ndika suka parce que ozora babilo na ba koli na biso na nini wana so na deuxième so bon yaya Mali les athées nzambe place bazo bete la biso entrée Mali les athées c'est pas kananga mo apaka Mali les athées ndentara seki ote courant na bi courant pas ko sanga nzambe na courant ni en aéroport bachela no Mali le kotaraka yemo ko kutunta deuxième akate yobi kanga na nga sexa ba paka akate na oseka zosko biloko no oye uti na avion à partir de mboka mpaya et yaka déjà avant beaucoup mana déjà la terminal paka ba fa na sima yelo ko ana ba benga oni jo parce que bagage bimaka paka ba ko papa ba ko c'est bimaka wana ba ko tanani na ya benga no scanner c'est là le bien ba ko ba freiner ko kasi quelque part cop kuna cop il faut que ma bagage quand même bagage au foutu moi y a le rôle on a déjà ya 2 heures de temps pour tous bon nous 2 heures ça à 4 heures ou même pas ça 21h c'est 23h de 1h donc soit pété tu vois on lobby aéroport Sika journaliste dans les cas qui wana na koloba Sika na koloba ba test ya covid auto sala na lobby on te po wana za normal mais likamba ko bongsa aéroport
il se la comme expliquer nga oh kuna oh ana kuna papa kabanga bongi sakana no za sika place bokonza mboka quitter la non na yo quitter la mboka mpaya ke place nyoso za bien ndeng moko ata ba biso kuna bokonza mboka kitaka biso bambolmo o biso mona okene wapi na okene Lubumbashi jo excusez nga toka jo nazo ke Lubumbashi première fois na ke Lubumbashi obi ke ngana kenda na kenda au côté la kuna ba bina o utana international international national eza kuna national kuna izina bi ate sita national eza kuna national na ba tabimpuka national nandimi bisa matadi ya propre ke national basala biso bopwani first class jo national eza na lela VIP non ke kuna côté babi kuna international mais faut mon international ni nzanza donc na minute bo comme c'est la biso international na derrière national on comprend jo ali national bokoni yango kuna sko passe international espace ça pardon on a voyagé dans six côtés bati bo au stressé bino matidal bosse non ngati est-ce pas on peut l'oroté on qui na rappel vient moi on a badjik to pesane ka wana na pekaka Kolo sunga Congo pa. Merci paka. Voilà. Osatika ke na zongi zongi donc pour un plaisir fort capache nanga na manquer trop. Na betelo ma solo na moni. Ya mais oui Ya. Na betelo na okino na preuve. Okoyi surtout yo. Ngako na bomba kaka. Papa image. Na beto pena bien en tout cas merci. Ça va ndeko tibola ndibiso. Bon ba ambiance tout tina Cynthia vraiment. Ils arrachent ces missions mon ndeko na lo bato ça émission ba recette. C'est ça. Pour na ebi na créer jour moko to na ozana Cynthia to beta suma solo ya bien pour na la ça toujours à conscience ya bato. Merci na papa Albert agence La Grâce. Boni. Aza bien. Dubaï ça va, Dubaï va. Ouais, j'ai pené qui pena bien. J'ai pené qui nda bien et na bossa na maman Ben La Grâce, maman Bernadette. Marien Koua toujours babinji les autres gagné Marien Koua ou da Okaba moi nanjili ya solo ya propre là t'as bien pas Okaba dans ce que bi que moi nanjilo ba na boire ba ko tese que yo abonné si là pour Okaba pété bana ba na boire Okaba té mais bo tika Marien Koua akaba pas aussi poto Okaba mote bena Yannick Makiadi multimillionnaire njilo na Roma likunya té na Chief Makiadi otika mudara na kina Okaba la chaussure et ça bino souhaité. Donc quand c'est depuis les États-Unis, il y a eu Angwana, la bosse de la maman Fadi le mois en direct des États-Unis, il y a eu pays Angwana et na bosse naté na comme ça monte na clave Maleba, Coraline Kiambi de Koya aussi Kiambi na kata Paris, il y a bino Angwana linga bino vraiment mingoza toujours wana pour nous soutenir artiste Ichamandiang et Tapasuka, Tavaris Igo Tuchang na Luanda on a bandeko, garçon Valère, Bananjili tout, na linga bino trop et biscotte Mbala. Na olela. Na ozela biscuit mbala na ozela e ba jogo tout olinga bino obena chancel memba ye logo demide ye logo chancel memba demide to olela ga to continuer ga beta forme ikolo ala ba match chancel memba e koma donc merci na yo abonné chancel memba demide ba mi dans sa fierté ba congolais na ndenge moi malamu ba continue te ba keba te kuna memba to ya mabe et puis tu as ma belle pour la bien et puis na bossa na pété na tour trésor pour tu gaga na oli oh na moni duchet abali solengonga félicitations na duchet kapanga c'est duchet oza doyen na mama bolingo félicitations na président duchet kapanga donc félicitations donc merci na yo Cynthia Rapachi merci na Cynthia couple ba métier là merci na yo Cynthia Rapachi Bino. Merci à c'est vrai. Duce. Igor 2 minutes mon yaya on a José de Londres mon papa Ansiluzolo mon vieux yao yangwana ina bosi na pété na Zamba Grigno. Si la Bissau bon retour au pays. Bellevue Kandi bon retour au pays. Irsil Péchang à ma tante. Ba kobenet tout. Nazo ka Bellevue trop na ki boss. La patronne a Bellevue Kandi. Tout ça non a benga. Nazo ke trop. La patronne a yangwana. Ya za boss na ba journaliste internet na ba ya qui pas boss.
Babi Belleville, plafond. Maman formidable, Naomi Barcelone, la fofolle. Babi, maman formidable. Nicolas, pas la fort. Ndo Simbingara, moi, bah, aussi, fort. Pour ça, on va s'y manger ou bien. T'as un sim ou bien. Oh, capache, là, comment Simbo Bonde. Occasion fort. C'est bon, on va pas de autres catés. Bota, maman va capacher limba. Eh, Katuka. Ouais, babi, bananjil, badomina, badamaboko. Bye. Merci à José Moulumba, les Bogards de Birmingham, Moté Mama Béni Barça, Kia Rosette Nzouzina Ozela, Kassi Boutique, Bouget Groupe Kassi. Bouget Groupe Kassi, Barob Ezali, Bamaramounion, Sonio, c'est bien. Kassi Boutique, je suis déjà là. Ba partenaire Nyon so bazan a besoin. O baboya ki bon on a besoin comme ma boka Joe Mystique. Babi si c'est to lingé comme la kara pana yo moko. Nga yo nga mo déjà na yé déjà. Bope c'est pas nga et kokoma. Ba clip Babylonian on a. Je vais chez toi à Bali. Master na mona boire à Bali. Ah, Escaliga ngai. Na Joe Mystique. Joe Karim poto lobi. Joe ya alobi ki amona ki nga. Mais nga pe na mona ki Joe na mwasi na miso apongi Joe. Okopesa explication avec Karim poto. Il y a le bin à Karina Kija. Karine peut le bête ngabi oh. Jo le bête te gaye peut de mona qui est. Ah Jo, indiscutable. Jo zo mona bat mais ba zo mona zo le batte. To bengo bo faire combien de oh. Eloko nyonso esalema na liloba bambisi na mai banyama pe na zamba kasi pona moto ya na ngai osalaki réunion na molimo mosantu na Yesu masi ibanga la talo boke na ngai na elilingi na yo otibo nzambe kati na ngai otindi ngai na konza na se na moye yango nalobi osala nyonso mpona ngai Yesu motema na ngai afandisama na kimia eloko moko te ekolekela bomoi na ngai etanke naza na se na mokili oyo Yesu barrivage lié mama zala bopeto mwana mpe azala na bopeto na ye Touro eza 2021 ba âge nyonso na mam elie ba basket ba sondage de 0 à 10 kosala na lombangu boya awa na mam nyonso ezali mama bomisa bana po ya ngonde bokasi ya baparent mam eyelilo nyonso chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le temps à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado, dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Capage TV. Capage TV.